Coucou la famille, coucou la famille, voilà. Bah bonjour la famille. bonjour la famille. Bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman leki nanko, olingo lingati nazalaka maman leki na onazaka leki ya maman na yo. Voilà la danoise de Belgique, décor échangé, voilà. Je suis chez ma fille. Voilà, bande konanga tout cas bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, nzambalo la aeba ko pambola bino na kat na mabota na bino. 2024 c'est l'année de la paix, l'année de la correction, l'année de la joie, l'année de l'avancement. On ne recule pas. Tout ce qui est passé est passé. C'est lui qui amène des problèmes du passé, de l'année passée. À cette année, c'est son problème. Voilà. C'est lui qui prend mes photos de l'année passée pour mettre ça sur ses écrans ou quoi que ce soit. C'est son problème. L'année ici, c'est l'année nouvelle pour moi. J'attends l'accomplissement que Dieu m'a promis. Je n'attends pas l'accomplissement des hommes. Je n'attends pas l'applaudissement des hommes. Je n'attends pas quoi que ce soit des éloges des hommes. Mais j'attends l'accomplissement des choses que Dieu m'a promis. Voilà. Shalom homme de Dieu, ma chantre de l'éternel, ma shalom bisika bisibino, bobo to bondeko, na katia mabota na bino. Bozomo na drapeau, ya Danemark, nazalaka danoise à solo. Voilà. Nakosakate. Voilà. Bon, on a la carte Belgique, ils ont un peu l'ambiance. Voilà. Moi, j'aime bien animer un peu. Ça fait un peu du bien. Voilà. Comme na motote, Zouana motote. Voilà. Donnez-moi tous les noms que vous me donnez. Voilà. Et ça, moi, je les prends et puis j'accepte. Point barre. 2024. Bande konanga kola na kola muka. Kande na yebsarabiso. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yaya. Donc, toko salabé, ba délire na biso, na ba réseaux sociaux, mais quand on est à la maison, toza ba parents, et le ba fali, naza na scène c'est fali, mais tant naza na katanda kunanga, naza papa, je dois éduquer mes enfants, baza banananga, je dois les éduquer. Na koko sala rando na moto. Na koko kende mabe wapi. Mais bande konanga, je ne permettrai jamais un jour moi nananga aya kofinga maman. Maman oya ko bota ye. Maman oyo aboti ye. Maman non. Tokoli bongo te biso. Biso tokoli na quartier. Papa ya camarade na yo. Ako gangela yo mama quartier place nyonso komone yo oza wapi oza na classité ako considérer le kola mwana na ye alingi avancement na yo yo na ozo telema na coin mama talela mwana malamu na mwana ko ba dotelema jana mibali na ba coin ba kolandela ona ba mama quartier. Mais ce n'est pas ça. Yo oya kofinga ba mama wana mama na bino discuter na mama quartier. Bino bana boko tate bozo banga parce que lo ba papa quartier ba oya ovande la makambo siko bino bana boko suka wapi bino ba vandisa bino ba osenga pardon. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, j'ai beaucoup regretté comment na Theresia otika mwana na yo mwasi ala ta singlé décalé avant na kiti aya kofinga maman. Malgré physiquement abotité to limitara mabota te bato bazo bota même na 66 ans ba obota mais parce que paye moko mutalingi ne ko bota te parce que ceux qui mbele fa lingi ko bota ko yana poto awa akokende ba ko poser mwana ko bota na mbongo ya zanango akobota na ye même na Congo na pe ba koma ko sala ngo na Turquie wapi akobota. Okotika mwana na yote aya avanda na kiti abana kogangela belle vie.
Teresia, zwana nukiti ovanda mama. To solo la bien, to solo quoi ba camarade. Parce que au cause la paix camarade nanga, aux hommes de la génération nanga, au cause la camarade nanga, na le comme colon na 2 ans, na 3 ans, tous la génération moko. Teresia, n'accepte pas ça. Tu peux tout faire, mais n'accepte jamais moi nanayo aleka. Attends que tu as un théâtre. Attends que tu as un collègue à belle vie. Aleka aya kofinga belle vie. Ou bien aleka aya kofinga sila. Ou bien aleka aya kofinga via. Na loba kinini. Vincent. Malheur à toi. Yo tobimisi moto oyo lelo mwana ya Thérèse ya pe akoti amoni ke oui mwana ya Tsusuki Tomina avandi na kiti alakisi belle vie musapi. Donc moi aussi je peux venir dire que la kobeta belle vie. Bozo mona degré zo mata. Ale mwana soki ya nani lisusu akoleka ye na kobeta sila. Tala l'éducation à banana biso. Thérèse, tu ne pouvais pas accepter ça. Même mission, mon mission, tu pouvais appeler la personne, bon retirer mission, bon l'ina paie ça bien combien? $50, $100, bon longo les missions wana. Tika, soit na kayo moko na réseaux sociaux. Même si ba tie banana yo na ba miniature, même si ba fingi banana yo, même si boye le banana mona soki ba fingi yo eza pona nga. Thérèse soko yaki kosa l'émission te. Thérèse est-ce qu'on moni place wapi ba fingi bana ya Léa to pesi mbote Nicolas zope ma bien la kati ya Belgique na France. Au place ni no moni ba fingi bana ya Ibakata na makambo. Place ni no moni ba matisi na miniature bana soki ya banani. Ba chete. Mais tala mwana na yo ye aye afingi na 7e bagarre. Asali ba propos moko ya mabe wana nazana tante pour ya 7e bagarre no yata ko analyser ngo lobby lelo to analyser na ya belle vie que 7e bagarre alinga ka camarade na ye parce que moi na mutu ayaka ya tubeli liboso na bino congolais na ye bakate yango mona kana yesa ba bino ezana ba secret mususu kufa na ngo mama koloba na mutu te so 7e bagarre ayaka tubeli que nazaki lesbienne ale bolingi bo pakola eba ki lesbienne na mutu nyonso na tina camarade na yo mwana muke 7e bagarre ko molinga e boni ko mwana Thérèse boni lokuta bo lokola mama na yo donc telle mère telle fille mama na yo ko to mwana Thérèse o fallait ko to lekate po bakanga ki mama na lokuta mama no ndenga zaona bakangi e muyibi la main dans les sacs. Bakagi maman la met dans les sacs de belles vies. Alors bien benga belle vie patronate, akumisa belle vie mais ba audio bimi maman na yo akima réseaux sociaux. Azoti na yo mwana nga. Ozulwa kungozo malédiction. Tu vois que cette vie là maman na yo azanango. Yo zo mona eza belle vie, eza vie moko kitoko, eza vie moko ya bien. Parce qu'il a fallu na binza. Non. Place maman no alalaka. Mwana oyebi susite. Oyebi nenga lelaka te. Na mokili ase mutu akoka zate. Même Félix soki Tshisekedi. Bon mona kai se rimote go akomola kilo mobo na kingo parce que ni abelaka pe. Maladi pe bo ekipaka na mo ki mo quantité. Liwa ekipaka mutute et frappaka partout. Ndeko mwana osali mabe moko. Moi je ne peux pas te comprendre. C'est regrettable mwana nanga. Thérèse, comment kotika mwana na yo na ba propos ya makasi boye. Nyonso wana parce que Vincent alekisaki mwana ya comédien moko afinga mutu. Ale bana ba comédien nyonso ba impoli, bolingi sko ba kolakisa ba impoli na bino ba impolitesse na bino liboso. Mais mwana ayaki na makambo wana azonga lisusu te parce que ayoka conseil ya biso ba mama, biso to ba tata mwasi na ye. Toboyi, toya to senga pardon.
na mwana biso asuka gosse tosenga na biso pardon toboya na biso même ici boboyi biso mais cousin na biso national gosse azali aka kosenga pardon toko acceptaka lisute mwana na biso aleka boko monaka mwana na biso koleka te ata bo aye na yeta sengi na eka na ni belle vie pardon te mais toko permettango lisute toboyi pona biso tolingi mwana na biso abala tolingi mwana na biso tanga kobala tolata maputa na ene sengo toliambo costume ya batata tolata ngona esengo mais yo mwana oyo ya Teresia oza wana nano bali te mama oza wana oza ozaki mwana moko tu bien éduqué mbele lelo ta mususu ozosala ta na administration na Congo mbele ozosala ta soki wapi parce que mama no ayebana mais tena nengo ozo yenga et puis tu viens tu acceptes d'insulter belle vie et puis jusqu'à ce que le baké okobeta ye aïe yaya olobi oza mwana liboso yaya oza mwana nga na obota yaya olobi papa na bino akufa na 2000 ti lelo papa na bino akufa ça fait 24 ans cela veut dire que oza na plus de 24 ans parce que so oza mwana liboso papa na bino tamusa atikaki na 4 ans ou bien atikaki na âge nini mama Thérèse alobaka mosu tolandeli mwana ozokende na ba 30 ans mais nzoto na yo bien soit quand même tala moi miroir qui ngam na nzoto boye qui bien boye ngape na kitoko boye na kofinga mama mobimba mwana kitoko boye likambo nini Teresia likambo nini kozwa mwana kitoko boye kotika ya kofinga belle vie ko exposer mwana na yo boye oyebi ke belle vie azana ba fan oyebi ke belle vie azana makambo boye oyebi ke belle vie azana makambo ebele soki basali mwana mabe bande koto ba ko batela bana ngana komema bana na ngana réseaux sociaux te lokota na bino na komema bana na ngana radio te lokota ngana ye na Belgique tanga yebi ke ba femme belé yanga basambela na église songolo po ani na boke na église wana parce que moi na basambela kuna na bité mama kende na yo ngana kokete po na mona ngate faut na garder bana nanga barando nanga yanga parce que ça vie nanga bango pe voir ça la vie na bango Teresia ngati lelo na ye barate sorti na yo médiatique na likambi oyo Vincent memela biso yo yaka kosala nini oyaka ko ajouter soko zalaka na même vie que ba Vincent pona nini olekaka kaka epa ya Vincent te bozalaka mukolongo bino misato na yo na mwana na Vincent bosala émission yo yaka kosala émission na ya nini ti lelo Teresa na yebaka te baba kuku nazobetela bango maboko Teresa baboyi na bango balobi baboyi ba distraction Teresa tika kolekisa mwana na yo balingi te makambo na yo etali yo sikoyo okozala rejeté Teresa kusala bongo te bandeko ba conflit même na lobaka conflit ya tata na mama po ani to lobaka to kotsa bana te po na kotikela bana chance na bango bakola bien bazala bien po na nini kobebisa kokanga chance bana ndenge sorti ya mwana oyo nga siko mwana oyo azobala mwana na ngai afingi belle vie pe azobana kobeta ye alengai na mwana boto kondima aya na libala pa na biso Teresa so mona chance oyo ozwi na libala te yango yo ningo kangela ngo bana mwana na yo moko koloba mama balaka na 19 ans kobala na 19 ans eza kitoko te Teresa donc toi tu n'as pas eu le temps d'étudier donc tant aussi ça va sur IP 6e humanité ce qui pour ça la nini mbala moko bali kitoko te ce côté au petit quand le communiqué na balaka na 24 ans na 25 ans tu veux que Teresa 6 ans na IEC na IPEN na makamna bino bosala rapport na ba théâtre atangela ki en classe yo zo ko beta surtout le balaki na 19 ans et puis li bala ya courte joie mobile ya kufi après bali lisusu papa Doudou balobi Doudou oya soupe te Doudou ngazaka sona akenda Angola
libala susu ekufi oyo kozosu papa moko boye mobali ya mama Shako sans compter ba pacha na yo ndenge yo moko lobaka yo moko po ndima na zala ba pacha na nga parce que na mwasi kitoko ozalaka mwasi kitoko à part ceux qui et baby yo pona bolinga ko tcha ba choko na bino alors kozaki no mwasi apembe mwasi muluba bien na Kasai ba pesa bino éducation bongo na Kasai mwasi muluba qui se respecte mwana muluba qui se respecte akolata bras cassé avant de kofinga mama ya baninga même si belle vie a beauté mais ça maman et ça qui te rote arrêtez ça bandi ko bolanda mwa muke boyoka ndenge mwana azofinga c'est grave nazo comprendre te bongo to yabo eto lobate to yabo eto lobate et ça qui te rote. Arrêtez ces choses. Bon, retirer, malgré bon, tous les yeux déjà, et comme il est trop tard, mais il fallait pas vous permettre à l'écarter. Et le temps que Bimaki, au monde, maman, il fallait bien avoir l'ongolango. Et ça qui te rote. Car attends, on a l'ongo lisango, tu vas féliciter au Thérèse. Même il y a un côté là. Na lo baké Thérèse sali li kama malamu poso sali mabenga na yaka o sali malamu na oya mais yo zo continuer kaka mabe na mabe Thérèse et le kozo luka ezate zala clair loba clairement qu'est-ce que belle vie t'a fait ça va clair ce qui peut belle vie à salon mabe mo to ya to ko gazer belle vie ko sengo pe bolimbisi a ko réparer yango kimi ekota na théâtre bo sala ba théâtre malamu bozo perdre ba temps. Thérèse, maintenant, toi, tu n'es plus concentré. Osa concentré dans le théâtre na yote, osa concentré dans musala na yote. Bamso baswa na kana bango be baza concentré. Moi, on peut m'insulter. Beaucoup de gens na ba mir na bino. Là dans nos indoki, oui, je suis ndoki. Là dans nos indumba, oui, je suis ndumba. Là dans nos abota bana batata c'est oui, basa bana nanga. Tala siku na zana ndako moi nanga. Ndako mwana ngele ki yanga na kitoko omoteke na osepela omoteke na ana esengo bande ko bolanda na bokebi nyonso boyoka ngamo zo na capable de yo so mabofona obozo matinanga ah c'est ça mwana ngo déjà mela ka masanga amela ka ba bofo donc asa l'éducation ratée. Bon, tu peux comprendre parce que papa bango kufa ki atika bango bana mike tam so mama Thérèse akoka ni ko éducation na bango. Mais aza mwana mo aza éduqué te. Azo laksa même éducation mukiete. Toyoka. Écoutez. Je suis déjà capable d'acheter mes beaux-fonds. Okay. Je suis capable d'acheter même un champagne. Si quand il y a des sonnailles, mon père il faut pour la beau-fond, on est nani. Peut-être que garçon mon père va pas na bino nini. Yem ta ko ça pe a sali bino. Il faut monter à ton entourage. Na bi bo. Moi, Sabina. On a vu ba comment na. Nana bon na livre. Faut moment le bakango abaki garçon mo ya tongo tongo zo beta porte 6h. Na zana bon na livre. Na bi moi mon balo yo ko elongete ngama bo. Comme les là. Azabe kama na mi wa sengo. Alors tu vas costume ba t-shirt titi bo. Ba costume mingi na moi makasi me ba t-shirt. Azana côté o moninga. El vino na keneke na otanga pena kombo. Yebe nane na yako tanga komboni. Nani? Belle. Oh. Alors mais on sait maman na ngati na ba lia répétition. Oh, ça bien. La vie na beto, umoninga. Na beta. Bota. Na ko ka no beto. Bota ta beta. Franchement Nzambe, c'est butu na ngana sama bele na beta yo. Obeta na. Belle vie. Asali. Na beta beli na kanzi. Na beti. Poto boy ko lo ba détail. Ya kombo nesikia mtapoto sali. Kenga zuka so mtoro kani la bongo za ikutu. Eno, ibuta maladie. Osimbete. Ibuta maladie. Ya maladie. Ana libumu wa mutu. Talanga finga batna TVT na ema be. C'est une médication. Parce que moi ça nous ma médication so benda yo. Médication pe. Ozo ngolo ba no médication. Non, biboy. Déjà, on manque maman à respecter. Mais via le bas, ça m'a manqué. Mais ça m'a manqué respecter mes colos. Bandeko. Ce qui vous a ba audio. Ce qui vous a ba vidéo. Et si ka ba journaliste biso ba kroni mama to lobité.
na besoin na te botindela nga o sarato la lobaki o bemer a lobi o soki yams o soki nani non mais naza na besoin botindela nga la danoise s'il vous plaît I beg you botindela nga ba vidéo place belle vie azofinga Teresia azo manke Teresia botindela nga pour na yeba nini na s'orienter parce que jusque là pour na nini ngai nazoka moi bandeko ngai pe na YouTubers botala nga boyebi pe ndeni na banda kotalama boyebi soko bato mitema mabete ya réseaux sociaux boyebi na tikala komona esika mutu moko abenganga te oyo abenginga abi lede nozi banda ofingela nga boye lede nozi nenda zoyo banda ofingela nga tele lede nozi babenganga nde na bato ya politique lede nozi tolingo kota na parti oyo banda olobi ya biso makambo ya politique nde na boyaki me kofingela bato soki sarato la fingi eza responsabilité na ye même nga nalobaka meme baese de Panama ezalaka te sila moto atindaka bango même basarato la yango nasengaka bango ke batika bakumisa sarato la kumisa kandi belle vie makambo na ye baese mpe bakumisa bakulu na bango me batika kofinga oyo bafinga oyo bafinga oyo nde yango nga na boyaka to respecte misala ya baninga respecter sous le baoba ya la danoise respecter la danoise ndenge azo respecter chaîne na yo ndenge azo respecter longi na yo nazwa elongi na ata mokolo moko te ndeko mwasi oyo olingaka kokata elongi na nga kotia natia na chaîne na nga natiaka te parce que nga na bilongi mosusu ezaka lokola ya bambwa nakotia na chaîne na nga te natalaka chaîne na nga me nasepelaka na nzambe lokola nazaka kitoko yango bandeko mosusu basepelaka kokata elongi na nga kotia mpa na bango ata tiango naza boya ata tianga naza boya me nasa motema nayebi ke mwana mwasi na kotelema même na linzaka na été elle est plus jolie que moi je suis comme boulet d'oc na otie kwani nga solo na tie mutu na tie parce que nayebi ke te on hôtel elongi na ye na omona okitoko te on a tchaka basila na osepela na elongi ya sila na tie belle vie na sepela na elongi ya belle vie na tie ata na ogaze Vincent Chulizi te on a tie na miniature nayebi ke na sepela na elongi na ye te on a tie ke elongi ya mama Kongo nayebi ke na osepela na elongi ya mama mais elongi na na sepela na ngote ya ata to salira ata na odiscuter na yo no tie yo te so elongi na sepela na ngote j'aime pas parce que moi j'aime mon travail na travaille toujours ma vidéo na chaque jour na talaka na salaka boy na salaka boy na salaka alors comment je peux mettre elonge moto nga na lingaka te je ne mets pas soki to swani na moto eke na tie longi na ye yeba ke na sepela na longi na yo ata to swani na tie mais so na sepela na longi no te na tia te donc soki muta tie pe longi na nga cela veut dire ka sepeli na nga po na ngeza bongo ata ofo finge longi na nga mais si longtemps tia ngo cela veut dire ko sepeli na ngo parce que le gros sepela na ngote o bando talaka mo bikonyo na site na o se nga be mission 150 to chaka ni elongi na nga cela veut dire ko sepela na elongi na nga tika na pusa la ta pembe o mona ngo suli kitoko zongo lisusu o tiango lisusu kotika te masa sikalikile c'est kotika te botindelanga ekosala nga bien po tosala analyse ya kitoko Teresia na mona te mwana na biso na kosaloma kofingo te oza mwana nga aza mama kulutu na yo yo kobenga nga mama kulutu nga yo oza mama leki naza mama leki na yo te me makambo ozosala mwana kokota makambo te yo yebi bamaison te bamama wana bakotaka meme aza mama na yo oyebi te ndako ni akotaka oyebi te mwana nga okoya kokota bikota kota oye kozwa mbasu oye kozwa soki maladi ya buka tika yo penza ndenge oza wana ndenge ozoloba na yo penza okobeta belle vie siko ntango ozoloba noka mpona sentiment bato bamona yo kotala kaka ndenge ozali kamukwape okobeta penza belle vie mwana
bandeko na bando chité et bando pesa pasi Vincent tulisi omoni mama di mama avandi na ye omoni nde bato bandi kofinga omoni bana ndenge bakoti makambo omoni siko ndenge rando bana ekoya okomona bana misusu pe bakoya bana soki ya banani bakoya kobima lisusu awa bafingi belle vie siku tunamonaki baniesi ya belle vie musu pe basi babimaki balobaki mwana oyo bazoloba boyoka abi adefisaka belle vie lipapa na tournage belle vie ayaki na batalon na ye azangaki lipapa na talon wapi ezaka plus cher lipapa ou bien talon atako tu lipapa ngo ya Gucci oyaka nango na kisasa wana ba Gucci moniato wana bozala nango babolataka biso moko tu na poto awa lipapa Gucci aka musu to ko ape ko somba mote to chama ina monoko te pana na sona na mbongo ya osomba lipapa wana ezali mais nazana ngo je préfère acheter ce qui bijoux ce que l'oni ou bien donner aux gens na boyi na ngako bebisa on kana lipapa mais tout ça ba ma papa ba Versace ya banini donc talon ezaka plus cher yo moko zo mona te ke mwana ngotanga azoloba bilobela et puis mama Teresia yo zo tika mwana no asala biloko ndenge wana bande ko boyoka non dia ana liwele te ana ngo ala tsemeli Maza génération mon maman biso ba kamar baba yana bageti. Yo so mo ni pega belle. Oh. Mais na tourner na belle comme ça. Ah bah sérieux ko bani zonzi le loté. Oh. Ba bon de ki le loté. Le tournage asenga di papa. Yes. Ana ngolo na kaza na chasi. Kiaka. Bon Teresa. Que peut-être pour ma coloquer za yi poussière pas ala tamo li. Mais nous connaissons za kapeka poussière. Pour ma connaître quand ta mafuta mkoni. Ma connais apeka poussière. Et peut-être de mon colon poussière ezalaki te. Non bien yo ya tournage. Oyanga na bata. Makolo belle vie poussière ekota mafuta mkoni. Yango mafuta ngo ezaka cher. Ata mafuta mbila oyo bondimite ke beza ko tena makolo ne. Boza bilu mwanza. Mafuta ngo ezaka combien olanda noza ko tena makolo na ete na makolo. Makolo oyo likolo na lakisa likolo. Oyo. Likolo ngoti. Est-ce que mafuta ngo ezani? Na kozo ta kunazwa ni na cuisine yanga pete o. Ata oyo na kocha na makolo te huile d'olive oyo toza na ngwa mbula ya sika to kocha na makolo te ngo finga batu makolo poussière bozaka baki zengi bozaka batu yango na lobiko batu ebele baza ba imbécile baleka na ba réseaux sociaux yako zanga kofinga ofinga mutu makolo poussière tant que huile d'olive kutu eza na ko pakola ngo même na makolo. Est-ce que belle vie pona zopenda mafuta ya bandenge na ndenge za kuna ya kishasa ya ba moins cher azangi yango bato mboka kutu ba pakola mafuta bazui huile bazui mafuta babimisi yango na mbila bakalingi yango ti solonyo so esili ba pakola na nzoto alors belle vie taza na ville na Léopoldville akene ko pakola azanga mafuta ko pakola makolo poussière bonikonde ko mwana batela mbanga buzoba wana boleka na media bande kuza passe bande on a tika se soloba pona zo bima bon like vraiment vidéo bo partager talon éduquer ba na azali na lipa c'était nga akati na chasser na pesi na boza ni papa na nga la tamakona na pesa na kati na chasser après avoir ko pesa ngo na kabela ngo leki na nga mwasi on a hebi ba théâtre ne boza bitema wala zoba ya mwana awa nena fingo za pinga zoba yo lobi ke belle dia sengi yo lipapa ozwi lipapa wana olobi kolata ngo lisusu te pona oyebi bata théâtre ndenge bazalaka alokei oke kopesa ngo leki na yo nde bazwa ba chance na ye omoni buzoba omoni bakizengi na mukili bango yo Teresia contrôler bana batu ba oluka bana yo nzamba pesi yo bana batela bana Teresia zo batela bana te bana bazalaka bana atanga nde na za mwana nga koli
mais azaka mwana soko ye nokoyebise oyo boy sala boy akolanda akotikala kaka mwana ti mokolo nga na okufa mpona kokokana na age na nga te bozo comprendre alors boy bakoéduke bana otika pena mwana no aleka bo afingaka belle vie makamba boy non c'est pas kitoko et c'est pas bien esala bango wana eza jalousie. Ok. ata soki afingaki sila nalingaki na ya moi je nazosupporte bainjure wana te sila mpe namona ye place moko aye kofinga belle vie te kaka bino mutu boyaka kofingisa bango bokotika te botala nde bozofingisa belle vie botala nde bofingisa sila bino bokotika bainjure wana te bokotika baping pong wana te eloko nini ezosala bino bozoganye nini bozolia combien na youtube yango ba-analyse peze ebele bokosala fali pa leki na média bokozwa mpe ba-analyse na ye bosali kaka vous êtes là kaka belle vie sili ya kofinga ese kitoko te botikali tous les deux camps na okotela motu te na bino bajournaliste oyo bolobelaka belle vie arrêtez bozo exagérer pe trop c'est trop on est fatigué de vous tokotala mpe sous belle vie te tokotala mpe sous sili ya te ale bakende na batéâtre na bango bakokomaka na ba 1 million te à cause de vous arrêtez seulement na senga mino bosaka 3 mois botika kofinga bango bomwa nde bavue na bango yemata bamonake bango babiki baba jeune soki bamona mama oyo ya mokolo bango babenga mama mokolo aleki bango so mama mokolo ana lopangu na ye mama mokolo wana pito aza na mobali na ye mama mokolo wana na bana na ye ya kitoko lokwa nga boye naata kitoko wana swa papa kitoko suki nanga kitoko bilamba nanga kitoko bino sikoyo baa mikie wana bokozwa ta bafétus te na mamonga bino fétus fétus eza mwa alitombe nakata na français me nazokamwa ezobima yo boye natanga beko donc azofinga belle vie ke bino bozoko bata kozala bafétus na kati ya libumu te entre temps mwana oyo nano abota te entre temps mwana oyo nano aboti te botala niveau ya congolais tous ces pays ici-bas mwana tika biso bato tobota ta mosusu tofingaka bato babota te me nga nasalaka yango mpe te parceke naa na bakoko na nga nalingi bango mpe babota ntina génération de génération na nga babota bongo sikoyo mwana boye belle vie enani Teresia omoni ke opesa bana no éducation te soki azalaki na éducation alingaki ya koloba babuzo boyo te alingaki na misuko ya koloba ke botika mpe mama na biso asa alembi eza mpe nini asala bino nini boye alingaka na misuko ya kotia kimia me tala azofinga ke ata bafétus apamba ya libumu ya belle vie eza te oyo boye so belle vie ayoki yango aosepela na mwana na yo na mawe bandeko eza pasi to continue mama mokolo wana atangisa bana nini bekola bien mama mokolo wana azaka ntango avandisa bana nini mama campagne mama oyo ya mokolo wana bino bolukile bakomo tana bien si seulement aujourd'hui je suis fâchée comme ça tel que je suis fâchée c'est parce que maman on a looké là ma problème c'est ça mais là comme si j'ai mon cœur dans mon pourquoi bakoki ko banoko se manquer na ye ma c'est ça baloba ke a condité a mutu munene akola abi mama Thérèse a looké là ba problème te mais aya ko sala nini poni avandaki lokola vie ya te pona ni avandaki na ye lokola bakata te poni avandaki lokola leya te bata génération na ye poni abetaki ne makambo okara te belle vie ngo alobelaki ye nini pona ya bandeko na nga botindela ngai botindela nga pa belle vie alobaki botika nga boye te ko nakoyaka wana pete ta mosusu na olobela na odéfendre belle vie alors que belle vie aloba makambo bonga na yoka te mpona Thérèse apaza motu te esalaka mpe mpasi so belle vie afingaka ye malamu toyoka bana bobimisa baaudio yo mpe mwana yango bando ye ayeta na exemple moko te ayeta na foto te oyo ya lipapa apesaka belle vie
aye ata na audio te ntango belle vie azosengeli papa aye na ye ata na exemple moko te o saka tola asengaki bazala baleli tomoni ata audio te tomoni ta place saka tola komela ye te tomoni eloko te ale tondima kaka apa toza bazoba na bango bandeko na suki wana mpona lelo en tout cas botikala malamu so bolingi bolanda yango long et large bokende kolanda yango na bachaîne na bango oyo baolobelango natuni yanga ngamo natunaki esenga bimama okomi olingo kondime wanyabi nanga samina na okola merci c'est normal. Voilà. Donc, botikala malamu, je vous love. Je suis encore en Belgique. N'agé tapé moi tour, libanda, na bana, tout et tout. To enjoy un peu pour na bakalate, to zonga na biso. Vraiment, love. Ba o bolinganga, partager mission, liker, commenter. Et si quand on a lobby ma bé, bo bongisa, na ba commentaire, mais ne m'insultez pas. Tu m'insultes, moi aussi je viens t'insulter. C'est comme ça. Oh, ils ont 2024. Soko insulté nga na ba live mususu etanga te mais chez moi quand tu écris des bêtises je t'insulte et puis je te bloque. Voilà moto mususu pa otanga na ngote parce que na zana nga ka na téléphone na ngabo tango tinja nga ka tui nga pe na répondre yo chwa après na fingi yo pe na oya kati et puis na bloqué yo. Voilà. Donc on va voir maintenant qui va gagner na chaîne nanga. Je vous love. Bye bye bisous.